c'est terminé. Après, ici, on ira où? Alors, après, you avez la direction. Direction. Stade 2. Stade 2. On to the next one. Dire justement au peuple congolais par rapport à cette annonce pour Fally Ipupa au Stade de France? Bon, c'est un grand plaisir pour moi, c'est pour promouvoir la culture congolaise. C'est tout ça d'abord. Parce que moi, j'aime bien les artistes qui travaillent, qui font du bon boulot comme Fally. Je sais que les conseils qu'il va apprécier ici en France, ça va marcher. Parce que moi, son vieux, je suis partant. Je vais lui donner un coup de main sur ça. Je vais faire l'annonce que tout le monde vient le soutenir. Tu vois, parce que c'est un artiste qualifié, il a du talent. Après lui, demain, ça peut être d'autres musiciens. Mais d'abord, on commence par lui parce que lui qui a osé d'annoncer la date. Et franchement, merci beaucoup. Bonjour Balandi, ya Gilmas Music Channel. Nazali susu na elema kopesa bino o na bosana ki kotia na émission ya lobby pona ba oyo baza ko bosana pourquoi Ferregola azako s'encharner akomi lokola bulldog akomi lokola chien enragé à la contre ya papa na ye Weranson. Kanda wana batu baza ko comprendre ngo pena muke ngana za ko ya chaque jour na avec ba petit détail na nga pona ko lakisa bino esika kanda ya Ferregola eza pona papa na ye musical Weranson. Bande botia ba commentaire na bino, botia ba j'aime na bino, bo partager vidéo pour que ne pe musika et ko sala bien na chaîne oyo, pour sa chaîne ya sika ezo senga ba soutien na bino. Mais en tout cas naza ko dédier vidéo oyo na ndeko na ngai, sœur na ngai Irene Mabweni na Patrice Douarda esika bozana pesi bino bambo théâtre na yebi ke bokolanda émission, boko tia pe ba commentaire na bino, boko like vidéo. Alors bandeko boyoka son oyo et puis tozonga parti wana bandeko bino boza kobosana parti wana eza parti moko ezo sala pasi soutien oyo Wera apesaki na Fally Ipupa pona Stade de France bino bokanisi vraiment Fere asepelaki nango parce que ba Gaulois na Fere bango balingaka ezala kaka Fere nde Wera alobela kaka Fere soki Wera a déplacé langage alobeli héritier alobeli Fally ezalaka toujours problème bino non bo constater ezalaka toujours problème. Mais alors Wera batuni question na France na RFI batuni pona makambo ya concert ya Fally Ipupa. Weranson n'a pas dit seulement que Fally Ipupa est un musicien congolais comme les autres, il faut pas soutenir pour un musicien congolais, mais Wera a kende ki moi musika alobi aza professionnel a yebi musala na ye donc tant bazol benga mutu professionnel a yebi musala donc baza ko valider savoir faire ya Fally Ipupa. Wera aza ko valider na réseau na sur RFI ba savoir faire ya Fally Ipupa ba professionnalisme ya Fally Ipupa donc azako jeter ba flair oyo nano asala te pona Fere asala yango pona Fere mais na ba chaîne nationale na ba place ba YouTube ndeska Wera aloba mais tango comme na niveau international a comme na logique il faut aloba vérité et puis batuna ki ba musicien ebelete batuni kaka moko ata bino moko batuni kaka makambo ya Fally akoya kokotisa héritier akokotisa Fere akokotisa soki kofi te akolobela kaka akoselimite na Fally Ipupa. Mais comme a kofi Fere papnani vient na biso Weranson de la forêt Igwe le phénomène a confirmé savoir faire ya Fally na ki professionnalisme na ye kotoyo po balobaka Fere aza professionnel ete aza entouré na batu ya mabe bango bazeyoki kanda bakomi koloba biso ba Gaulois toko kende te biso ba gladiateur toko sala boete preuve kaka na mukuse nalandaki ba émission ba communicateur nyosa fait ya Weranson ya maison mère balobaki boya te Weranson avec savoir faire na ye ezana bato yo bakoya
preuve aneke tomoni ndenge sale etondaki bato bayaki ebele malgré absence ya bagaulois malgré absence ya bagladiateur bato bayaki ebele na concert ya Weranson. Alors à partir mpe ya komona ke bato bayaki batondi oyo bagaulois bakanaki te directement trésor congolo apelisi mwinda apelisi caméra bagouve bapelisi bakamera bango tu mutu ata moko te na communication ya fere balobi quelque chose ya bon na concert ya Weranson mutu ata moko te pendant que concert wana eza meilleur concert presque du jamais vu côté communication na public côté spectacle mutu asala 30 soki ba 15 20 16 minutes ezali à peu près 17 minutes ne bandeli non stop Wera non stop aza kobetela biso ba chorégraphie non stop ezalaka te eloko wana prouesse wana savoir faire ya Wera surprise wana ematisi bagolwa mafuta yango bozomona place nyonso ti lelo mutu nyonso akolobela Weranson bien aza ennemi bakolobele mabe mutu nyonso akolobela Fally bien il faut baya kolobele mabe na ba commentaire. Mais une chose est vraie, nakoki komikosa, une chose est vraie, mutu oyo aza kolobela Wera, aza kolobela Fally, aza na posa ya validation ya Gaulois te po émission na ye etambola. Bino ba Gaulois na ba chaîne na nga boza koya bozo finga, bofingi bozo loba. Mes chers amis, soki likambo ya bien eza bakoloba. Wera abeti concert ya bien koleka nani oyo koleka nani koleka Fefe Regola na musika. Image, son, danse, communion na peuple, loyenge mouvement na kati, c'était dansante. On doit dire la vérité. Musique tina batu ya jibe bango bandimi ke Weranson azobeta musique ya Michael Jackson. Bino bokanisi eza blague. Communicateur privé, personnel ya jibe mpiana. Roger Ngando aza koya confirmé ndenge balobaka depuis kala ke adversaire ya Weranson eza Michael Jackson. Mais lelo Roger Ngando eko confirmer que bango bako beta musique lokola Michael Jackson était oyo Wera beti. Bagolwa il faut bondima ke de temps en temps muto sala ka makambo ya bien na ya mabe. Na minicho bolobaki Fefe Regola aza le capitaine qui amène les rumba au beau port. Botala bola kisabiso sika botangela biso ba rumba oyo eke na beau port. Oyo zola kisake Fefe Regola aza capitaine. Parce que même Inosbi lelo Inosbi aza koyemba rumba ya kitoko o ezolobisa monde Love RS ezolobisa monde bola kisabiso nzembo oyo baloba eza meilleure chanson ya Fere oyo tokoloba azomema rumba au beau port meilleure chanson ya Fere ezate batikala koloba oyo eza meilleure chanson ya Fere oyo ezui trophée yango meilleure chanson non ezalaka te. Bola kisanga chanson oyo eza aimé parce que soki eza kitoko batu bakolinga yango pe. Tangu batu baza kolinga yango bakoyemba yango bakozala ebele, tangu bakoyemba yango ebele bakotala yango pe ebele. Soki batu alingi eloko bakostreamer pe yango ebele. Na ba musique ya Fere chanson ya o batala mingi koleka pe 30 millions de vite. Ekozala jugement de elaka nzembo batala mingi na ba rumba ya Fere jugement. Mususu te. Mais bokende pas ya Fally. Banzembo na comme barumba populaire. Donc chanté par beaucoup de personnes, vu par beaucoup de personnes. Soki batu baza ko talango mingi. C'est parce que eza bien. Soki batu baza ko streamer yango mingi, c'est parce que balingi yango. Soki Fere aza vraiment soki nani mutu ya rumba soki ya beau port. Nzembo nini oyo bokotokolo ba eza ko commander barumba congolaise lelo. Même Kofi Olomide atikala jamais koloba aza capitaine ya rumba. Mais barumba ya Kofi Olomide eleki elengi na musika barumba ya Fefe Regola. Donc Fere eza kaka kombo ami pesi. Soki Jésus de Nias eza kombo ami pesi. Capitaine azome marumba soki eza kombo ami pesi eza vérité te. Parce que si le terrain vérité zelo ko mususu bandeko. Soki Wera alobi Fally Ipupa aza professionnel aza bon
est-ce que akosaki? Selon mes connaissances, Wera son roi de la forêt atikala jamais kokosa. Aye alobika ka vérité, aza ko confirmer vérité o eza sur le terrain. Fali aza entouré na ba manager ya bien, ba communicateur ya bien o baza pembeni na ye, alors eza ko memaye na dimension kozala professionnel. Fali aza ko sala musique oyo eza na demande ya peuple. Oyo eza azako sala musique ya mise à jour. Oyo batu baza kolinga, oyo batu demande selo demande ya lelo nde mi fallait aza ma musique. Tango Wera lobi aza professionnel parce que bango bayebi ndenge ki professionnel eza kotambola. Ce n'est pas un petit voyou ozako na commentaire kuna ozako mibomba na commentaire ozako sala ondire yo yebi musique koleka background wana. Ba Claudis ya baza koloba Fali aza professionnel. Yo petit moko bofandi soki na malueka o tia ba mega na yo o banda kofinga kebino boyebi musique te. Yo yebi musique. Yo yebi musique koleka nani? Fali ayebi musique koleka fere, faut koloba vérité parce que abeta ka ba instrument ayebi makambo ebele koleka fere. Fere aza musicien moko limité, il faut koloba vérité, aza limité. Alingi épanouissement te, aza ko s'épanouir te. Ce n'est pas faute ya Fali te. Fali il a décidé de s'épanouir. Azoye ko la français, azoye ko la anglais. Fere aza ko tikala na ba place ya koloba kaka la poisson de sika ayebi aza. Sika mutu wana ko évoluer ndenge ni na ajoyo. Il n'a pas pris le temps ya ko yeko la même français pona ko solo na batu libanda. Yango tang bozo ka yambaka foni te parce que ayebi ke soki mutu azolo ba français abengi akosolola na munoko nini. On doit être franc, on doit être logique. Bandeko, na lakisi bino pourquoi Fere azana kanda na Wera. Parce que Wera azako jeter ba fleur na Fali Ipupa. Yango bozo mona Fere kitingiting de bova azana kanda. Ngamtu ya bino Gilmas, bo partager, bo commenter on est là.